Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Dans Las Vegas, alaki na bizaki visa ndeko na ngai wasunga ngai Soleil Diva na mobali na ye Michaud Kelker vraiment nazwaki visa wana tant tokoti na ambassade tosalaki interview le 5 octobre normalement apesi la visa edemi namoni yango le 6 donc du 6 nini ebungaki passeport ebungaki na consulat naki egaré nayebi te leo nesalamaki bandekokina na bango oyo nzambe esungaki bazwaki mosu bazwaki te ntina ozwa amali kobondela soki azolenisaki te bondela nga aza na papa awa fosala to okutana na papa donc nabi nakutana na papa ndenge nini awa nabe na mbongo ya biye te nzambe asali grâce naye ozwa biye par ndeko nanga mbongo esungaki nga biye veli makanga producteur en France, il est venu à la paix du ciel, il est venu à Souninga, vraiment Bondi, on chanter quelque chose, à Bondi, si la Catherine a payé. On a donné mercredi. Mercredi, on a donné mardi, mercredi, donc mercredi. On a donné quelque chose mercredi, tout ça, les Pascal, à Istanbul. Tout ça, c'est na Houston, et puis nous comme j'ai dit na 2 heures na Las Vegas. Donc, moi je me difficile. Nengi ndeko soleil zoe sanga il y a kokota na papa na ki déjà olala na zuba bibon madame abiko kesu te donc na comme déjà battu mais ndeko tanga la musinga bi il y a kokota na papa na bi soki eza mokano na yo nakutana na papa nde davi nakutana na papa ezalabe puisque papa asakolela ngai ntango nabelaka na Saint Joseph ntango nakomaki mwa convalescent ndeko nanga jeunisa na memanga mpe papa na 14e asakolela ngai makambo wana tu nazwa mona ebisai nga bondela bato basali oyo mabe nzambe akosa charge kozongisela moto mabe te nakanga mpe ntango ndeko soleil ebisinga yaka tokutana papa nayaki na espoir nakutana papa soki nayaki na kondima nanga yango wana nde nakutana na papa alors nde na ye koya na ye eza par miracle nayaki ata na $50 na poche te na biso nakomi Europe nakomi na nini nakosala ndenge nini nde nakomi donc miracle ntango nakomi na Las Vegas na Houston contrôler ngai babeti batuni ngai na lakisi bongo hotel nakomi na Las Vegas natala policier azali ngai sikoyo fo beti batila ngai visa ozokoti basaka séjour natali bo nabengi bango nanga bima nzambe ne moto ayebi so bona bima sana kutana policier ya immigration donc mpe donc ye nzambe ne asalaki puke nakutana papa bibo efilma ye nga mpena makasi awa papa bondeli mpo na nga ntango nake na ndako namoni ouf etoboki yango mobima koma nakomisi nzambe na kosenga na bandeko nyonso to baza na monde atie ngai basoki bayala soki oza na église te alingi tolongo église na yo okende so na église te yaa na liloka okosentir eloko moko oyo nzambe akosalela yo yo moko okomprendre donc oyo ngai naza awa naza na mboka papa place na okende oza toujours attaché na l'église nayoki mateo nayoki vraiment esikoli ngai epi makambo papa alobeli ya ngai namoni ekokisa papa nzambe apambola nzambe apeso makasi poke elanga eza monene basalika eza moke ozili mosala bapapa ma nzambe apambola jésus christ merci merci monene soki bana nzambe bakutani po ete bakomisa kombo na kolo ensemble
bastar bakola bango bato basimbi mwa management na pipai na pipai donc eza plaisir makasi mpe mystère kola asali po akoma ti mipa boye soki nzambe te alipsile niger passeport ebungi na ambassade bongo ozwa nzela okoma ti na destination 3 jours oleka vers mais ezalaka te mystère na kolo eza plaisir makasi nango bayebaka valer na lingomba kolasala bango merci ndeko na molende baza nango apesi eloko te mosusu basalaka basali ge bakoza na mbongo po moto akomisame mbongo te mais valer na nzambe kaka otémoigne plaisir makasi na bandeko okuti batia maboko bakontre batia maboko basoutenir yo vita botombola bendele libonga etombana mpe misala mpe wana makambo ebele akorealize na famille ozalaka désir mpe orealize makambo nyonso na famille etombola bilame malgré bakombataka yo me bitumba nyonso wana ekotikala nil victoire ya certain kuti je souhaiterais qu'un jour tout ça et le moins tout que ça soit comme quand on a beaucoup na kati na pays étranger mais tout le monde va école tout c'est total nan dege ba école su ba za ba pays étranger ba comme le la mutu moko ata bande bana biso to penga la bandi na Congo soki baye ata mutaye makolo bakomi basangani basangisi quelque chose bapese pe oyo wana pe atombwana bakoma kokula famille moko libongo tata mo mama pe bango nyonso baliaka sande batie ensemble batia maboko na balia ensemble eza différent na bakongole bazalaka divisé na 150 ans mingi un jour division na étranger elongwa bozala bomoko à partir ya bomoko wana nde bokozwa solution un jour tokokisa meme na Congo tala bamboka na biso lokola ya Kinshasa tala babangi ya Kinshasa bazamba mpenza ya bikoke bandako bikoke tala baninga nasi ya leo toyaka wasali 5 tokuti ndenge mosusu ye matin encore maintenant tozonga Kinshasa tokuta Kinshasa ezozinda mpe kozita na babanlie na biso na baregion na biso tala na est biso bakongole tooreage ndenge tokazokata congolais kokata mpona nyama basashi ese tomona ngo normal mpe tolali na biso mpe tolia na biso tobina tolata tosala badivagation or que bamboka mosusu nde pays biso nyonso toza nano kovanda koluka qu'est-ce qu'on peut faire pour to éradiquer système na makambo nyonso wana mais biso chacun pour soi et le diable pour tous je sais bien que même nde na ye awa ata lingomba yango na babenga communauté congolaise de poso bengi bakoya kaka église ya bakisi sizo ndenge M6 ebimisa émission moko contre nga bolela ebimisa makambo ya kokwinga ya kotuka mamona comme si c'est normal asala malamu tandole keza ayeki kocreye biloko eza nango yango te batindaki kotinda na baeglise mosusu de réveil oyo ezosenga bato receve kokweyisa bato na bele seme me biso osalaka ndenge wana te nasalaka keke bato baya badécouvrir liloba baza na baproblème esila bamona mpe basolution na baproblème na bango mpe likolo ya suka tomona mwa mboka na nzambe tozala mpe na mwa mayele un jour tokongisa mboka na biso sur mire donc yango na bandimi telo samedi bakotaki deja basali salongo komeka kokomba komeka na batya propriété tala propriété tokuti awa mais akan ekwa na biso banani bakosala yango ese bandele bato ota koto bakende kokombela biso lisasa obie bandeke ya likolo bakita bakombela biso lisasa bie baange non biso moko tokomisa mpe mboka ndenge bango bakomisa bazosala tous les jours bakomisa mboka boye mais joie ya vivre eza na bisika boye mais kuna tozoreve kaka mboka mombe eza na baproblème série tozoreve kaka donc komela kopina kolata eza point batieli biso na koyinana bakongole tomeka kozala na bomoko babi l'union fait la force po tobundisa bato te po toluka bitumba na bato te mais toluka un jour po mo ya afrique nde rdc motema ya afrique mais motema ya moto so ezobela mais moto mombe aza malade mobimba na ye donc soki bamboka mosusu afrique ezokende kobonga pour chapeau na bandeko na biso baza pembeni na biso bamboka yangi ekoma lokola poto me bakonzi bomona bamboka na biso oyo eza nzingazinga na biso ezokoma lokola poto bongo ya biso quand est-ce que ekoma lokola boye na kitoki mosi na mokali na mikondo ekoma lokola boye jour nini
ebele ya bambongo ezalaka mpona na Congo jour nini Congo yango na Kinshasa mona bamboka mbona baregion ekoma lokola ndenge baninga na biso baosala boye kaka Congo ete yamona bamona na biso banyama toza mpenza banyama ya so boulevard ka moko ebele ya mboka mobimba wana diamant or cuivre boulevard moko bananjili tiville mitala awa tobanda kotanga nzela poni tokutaki yango te nano nde tokende na Angola banzela ekomi na Angola na Luanda mais baninga baolamuka mais biso zoso enfoncé davantage bakozela biso boyaka tous les jours bibabwe okomaka kande mokoteli mema kuna mpe modele wana antuka bakonzi inga nakonda nalobaka claire ma bakonzi badije mboka banda ntango mokutu kolinga bolingi Kongo te bamitiama mabe ebele ya mbongo ezalaka na bamboka na kaka kotyana baposhe bakonzi bolamuka nano bolongolelaki bokonzi ya français yango ekobongisa Kongo te elo ekobongisa Kongo motema malamu c'est dommage yango leso nazala bango nalingaka kuti kotabola poto te na bando tant tokende na ambassade na bando senga nzela kolo salaka na ambassade bakoya visa parce que okende poto motu ezopasula kotala baninga bokotala baninga ezali ntango na bazonga Kinshasa moko kaka bongo étant donné que mbongo evandi kuna ezobongisa bamboka nyonso ezokutana majorité kuna c'est dommage bakongole kolina nde kobima bino makasi ti tokokufa na boye so tokofi tomona ata miso ya Nzambe te motema mabe trop ville na biso baville na biso tokobongisa yango te tozela baange baotali koyo babongisela biso artiste ebele bongo babeta baya musike na poto si ebonga musike bokende obeta kona po epesa eloko nini culture quelle culture yakende obilisa bana basi na bakupe yango na culture c'est pas ça la culture yokozwa bobeti musique bozwi mwa mbongo nzela moko boye eza quelque part te botravaille nzela botie goudron voilà ce que nous devons changer comme culture. Quelle culture que bazopimela bango kobeta na poto ils ont raison on a beaucoup caché pour musique on a éduqué kutu te message exact message la musique exact message à détruire jeunesse kaka bolingo ya bana basi kaka bolingo ya basi na mibali c'est ça la culture. Quelle culture? Est-ce que les blancs font ça? Les blancs vont travailler. Est-ce que les bêtes à concert n'a pas dit qu'on va jouer un bon bien bêtes à concert avec ça? Non. Donc, parce que la culture, on va dire que Franco, la musique est quoi? Mais peut-être la musique est pour sa jeunesse, conseil, éducation. C'est ça la bonne culture et non culture destructive. Donc, un peu. Na se féliciter ba obaza na Portugal na bisala sala wana soute na lobaka clair ma ba musicien bazo faucher pe compagnie et na ba passer et belle l'église na Kinshasa ta ko bambon semé pesa yamona bazo na ngaje tupona senga semete yamona bazo ko senga na magie mais vous le bengana na magie te na otika na senga magie te l'église que de bokende gloire à Dieu il pas une chose pour les gens yamama sans que la salle taille fort na kishite. Je ne toucherai jamais le fétiche. Comment quand ça veut qu'on a touché le fétiche, mais on a vu non, vous êtes trop. Mais il a bien au Congo, tu sais que un jour on en parlera dans le monde entier. Amen. Merci Vandeko. La mission vous a goûté, vous me gagnez nous ensemble. L'union fait la force. Et puis ça souci sur les enfants pour côté la baninga. Mais tant que nous sommes aux yeux avec beaucoup de gens qui n'ont ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Kolo apambo la Vandeko. Vous avez plus de courage. Vous luttez ma casse. Comme ma culture, il y a bien. Pour un jour,